Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir la grande famille, bonjour. La grande famille, il faut dépendre quand on a air, beaucoup de vidéo, na biso, na ba ndaku na bino, na ba poste téléviseur na bino, et pourquoi pas na ba laptop, tout na ba téléphone na bino. Voilà bandeko, ezanga wa bino BBC Mpoi TV. Kota, aimer, partager, ce qui pèse en bas la liboso, sens-toi à l'aise, ndeko moi si ton ndeko mobali yaya leki. Voilà, sens-toi à l'aise. Zwata kita liboso, s'abonner, vanda sans stress. Voilà bandeko, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Naloba toujours que non maman BBC azala toujours na mutema wana ou encore na savoir vivre wana ya kopesaka toujours bandeko nyonso o bazo soutenir ba o bazo aimer partager ba vidéo nanga vraiment ba o pe bazo komela biso bazo benga biso vraiment ba merci nzambe nanga amona bino nzambe nanga apamboelanga bino. J'espère que non vous allez bien. Naloba toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà bandeko lobby tout le monde qui sortie médiatique et à Poutine de l'écriture oyo bisonyo sotoyebi Belvi Kandi la patrona mutu atikape hydroquinone na défaut celle qui défend l'art la communauté congolaise na mayele moko exceptionnel. Pourquoi pas tout le bayango lorsque misali zomona na bandeko aimer beau partager. Alors sortie médiatique n'est qui lobby vers pourquoi malheureusement na ba pourquoi wananga nazala qui un peu occupé mais na mona ki bande comme susu oyo ba sepela na ba analyse ya mama BBC batindela kinga link mama BBC Belvi a sali sortie médiatique juste pour 2 minutes a lancer message et voilà na répondre qui peut batu non voilà beaucoup ça quelques minutes na zolandango et na landa ki yango lobby na butu et tout vraiment ça m'a fait du bien. Je crois na kozongela na ba analyse nanga na salaka sur Bellard ou encore sur Poutine de l'écriture bandeko ba analyse nanga ki na mingi na je compatis trop avec la dame, je compatis trop avec Belvi TV, avec la réalité nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux na kombo na e pas eza kaka ya koloba ke non lorsque vous soutenir ndeko mwasi vous soutenir dans des bons bolukele susu makambute bolukele moto te botimbule susu libulute. Alors c'est pourquoi bomonaka lorsque ngana ya kosaba analyse nanga nakendaka na ba analyse nanga na façon moko ya ko ramener savoir ya batu to réfléchir na no biso nyonso bandeko pourquoi o ezolekana pourquoi pona nini bazo sala belle vie boy toyaka koloba te que non Belvi aza parfaite to aza parfait aza parfaite non Belvi aza na ba défaut na elle a des qualités elle a aussi ses faiblesses lokola ngana yo bandeko. Alors lisolo ngo ezanini to mona ki sortie médiatique na alobaki ebele te alobaki mukie mais ebele na kati lorsque azo lancer message ya koloba ke non bandeko famille Libota focus famille Libota beau se concentrer famille Libota beau se concentrer na Belvi TV ba film ezobima beau aimer beau partager beau s'abonner makambu nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux beau kanisa te que non naza sumiwe ou encore naza mutu moko nazomona te to nazoyoka te ya nazomona pe nazoyoka. Voilà, ce sont des analyses ceux qui n'ont pas besoin d'analyse dans la loba toujours bandeko. Pourquoi pas air moninga zo sala musala ya bien to sala kanini to ya to sopela kaye to boa ke la kaye ba fleur o nyonso bozo sala koya ko dénigrer koya ko finga koya ko loba di n'importe quoi na ba sens nyonso tout
bandeko bozolinga ndenge bozolinga kokata inspiration ya motu parce que mosala oyo azosala eza mosala moko mutu ifo ezala na repos mutu ifo ezala free of mind oyo balobaka na anglais free of mind. Donc il faut esprit na yo bien mutu ezala na baproblème te mpo ozwa bainspiration ya bien. Botala bafilme Bellevue azokomela biso bandeko, bafilme Bellevue azokomela biso ezo epate bato e bayini na ye bakomi koya koloba ke non ayibaka bafilme ya banigérien. Lorsque bato baye koloba bongo automatiquement bandeko eza faux débat. Il faut comprendre mbala moko ya koloba ke non, c'est-à-dire que non bafilme au Bellevue azobeta oyo ezo taper très fort. Alors au lieu ndima musala ya mutu bobandi ko kende ko luka ba idée bobandi ko sala bobandi ko luka ba penser bobandi ko luka lokuta moko ya koloba ke non ayibaka bafilme ya ba nigérien. Botana nanu filme o tozotala oyo mwana otegra film ezoleka na minute je crois lelo tokotala 8e hein, lelo tokotala si pas 8e c'est 9e épisode. Botala film wana. C'est quoi cette histoire? Bellevue azotika bato na ba suspense moko, Bellevue azomatisa bato ba tension et moko pa kitisi bino. Donc ozo comprendre te ata balobaka ke no ba yibaka idée bandeko. Je vous dis hein, pona ko yiba idée ya mutu hein, ezala facilité. Okoki ozui peut-être idée et pas mutu. Mais yo moko yeko blamba ngo na ndenge moko boyi ya isalimaka. Mais soki bino bokoya koloba ke non ba film Bellevue akomaka bandeko nga BBC mpoina je vous dis hein, NON faux et archi faux. Parce que ba idée ou encore ba scénario ba film tozolanda ya Bellevue non ki olobango et puis je les confirme. La communauté congolaise ou bien na ba théâtre na ba film na ba film ba artiste na biso bazo kotisa tondima parce qu'elle est encore vivante ya koloba ke non elle est la meilleure. Ba chaîne nyonso ba kotisaka ba film ba artiste bazana ba chaîne na bango ba kotisaka mais tondima lorsque Bellevue elle est vivante ya koloba ke non Bellevue tape très fort. Alors lorsque mutazo bima pona kwa koyebisa bino focus la grande famille Libota please ce que vous avez famille Libota olingaka Bellevue pour de vrai. Commentaire na yo lorsque nga nazo sa ba analyse komaka kaka toujours focus famille Libota na ba commentaire focus famille Libota focus famille Libota c'est tout. Je vous dis bandeko je crois na ba analyse nanga o nyonso ezongi bo je crois nga mo kutu na mi pesi raison na ba analyse nyonso na lobaka par rapport à sortie médiatique ya Bellevue. Naloba au grand jamais nga na oya na pelisi nanga caméra awawa pona nikamba Bellevue na esusu na timbo la Bellevue problème. Je peux pas faire ça. Par contre ba o bazo timbo la Bellevue libulu ba o bazo pona ko déstabiliser ba o bazo pona ba bebisa musala na ye nga no bando yaka kozongisa bango na lignée nazongisa bango kisansa kibo moto batike eloko bazosala wana po eloko Bellevue azosala ba artiste baze bele ba ope ba banda avant ye lelo lokwa ba exemple toki opesa baze bele ba nani oyo seki ba Gabi baza bato moko ba banda théâtre Bellevue akuta bango. Pourquoi pas tolobela yango na yeko sala analyse nanga ya polémique te sauf que na yeko lancer message suite teni ya sortie médiatique ya Bellevue TV ya Bellevue Kandi Poutine de l'écriture bandeko bo pesa nga ba j'aime bien bo pesa nga ba j'aime bien soko bi oza famille Libota komelanga wana focus famille Libota donc na se sentir kutu fier ya ba analyse nanga ya ba émission nanga na ya ko sala awa pona Bellevue parce que sortie médiatique ya Bellevue na mi moni na kati ya maloba na ye ya koloba ke non focus. Bellevue elle a des problèmes. Je connais ba analyse nanga na ba bandeko beta bokchakata Bellevue na ba prière na yebi ke non na famille Libota il y a des intercesseurs ba intercesseurs ba serviteurs de Dieu ba tunyo so ba mi bengi ba sali ya Nzambe bozang sa kocha Bellevue na prière te bandeko vous savez hein mon gars ezalaka trop difficile hein na flatter muto ce n'est pas de ma nature hein? Ce n'est pas de ma nature. Vous savez tant ka na yaka na o bandeko bocha Bellevue na prière
botika parce que dernièrement quand on a ça analyse moko na biki non ça fait un bout de temps depuis na mona ba guerre ezalaka sur internet ba ka ko finga belle vie na tika ko mona jamais place aux familles libota ezo répondre mabe na ba commentaire et le connaît bané ko lekela ngai parce que ce ko tali côté mususu quand mususu ba yaka ba insulte moko pas comme possible mais je voyais famille libota bo répondre à té. Mais présentement, je crois émission mon a sala qui on a répété toujours. Nabi non, na comme la famille libota beaucoup mi ko répondre. Oui, j'avais même dit ça que non, vase lorsque tondaka et sopanaka. Vous avez raison. Mais tant on a le baki bongo, na suka nango na baki bandeko, momé zamabe. Vous savez, pour na ko palper l'ipamboli yaka na kimiate, l'ipamboli yaka toujours na problème, et yaka toujours na mpepe nango. Et surtout diable azalaka soki ayebike non, moi so alinga simbelo ko moko osani a créer. Yango to monde sur les réseaux sociaux. Bota la ba film belle vie azo komela abiso. Soki ezalaki ke non, belle vie azaki film moi si moko abanaki ko focus mingi na maloba ya batu na ba insulte ya batu na ba sortie médiatique ya batu ndenge bayaka ko déstabiliser mbele inspiration ya belle vie et katana lokola nanu katana te c'est une femme forte na lobango c'est-à-dire que non elle mérite nos prières c'est tout non c'est tout bandeko nga nazomona place otenga mama bébé se na oki ko ya na pelisi caméra na nga na banda koloba bino batu bolobolo bela belle vie bino batu na bandi ko finga c'est comme si nazo lukela sous belle vie problème nazo timbola e libulu il faut toujours dans la vie que ça la différence dans le bango toujours ce que bolandi ta analyse nanga na ya kate ko dénigrer mutu pour peut-être finga ki belle vie alobela ki belle vie nazongi saka mutu wana na nzela toza batu tozongi saka pena no mayele na biso na sima balobi que non pour mieux sauter il faut d'abord reculer parce que yo zo sauter zo reculer te tango zo ninga ko sauter otali na sima et cause mutu asunganga mutu oboy alors vraiment sortie médiatique ya belle vie et ça linga bien. Et surtout, analyse na salaki, il y a moi na oyo ya Thérèse Abimaki. Na salaki analyse na pasi na mutema, je crois, ba négocier bolandi bo mona bo yoka keno na zaki vraiment di kolo makasi na ka mutema pasi wana. Ya lokwa belle vie to botamine li bo moko ko ba keno, lokwa mona na lobia ko beta belle vie. Nga soki ya yana na ko kinika na simbi belle vie na loboko na kena yekuna. Beta belle vie soki obeti belle vie te nga na obeta. C'est par rapport à quoi? Et ça par rapport à Robatoza Batu. Lorsque Vazetondaka et Sopanaka. Mais nga maman bébé, je ne suis pas là pour peut-être venir coloquer sous belle vie problème ou que la belle vie problème. Moi peut-être je vais défendre star. Kolanana musala zo sala. Ba o ba koya koluba mabe na oya ozongisa bango. Na réflexion moko boya koloba non ndeko wana ezama parce que tozo mona ngo bandeko sur les réseaux sociaux ba tout obaya koloba la belle vie mabe ozo sentir ozo mona en na kati ozo yoka jalousie na kati ozo ka mutema wana mabe kolinga ba déstabiliser mutu. Alors bandeko ce que oza famille ni bota ya sur ce arrête d'insulter sur les réseaux sociaux sur des commentaires à batu. Ah ouais, pas nangai. Slogan nangai comme ce que oza famille libota. Comment focus famille libota. Focus famille libota, c'est tout. Et moi, naza wana te pona kwa ko timola li sous belle vie ni. Nazo soutenir star nanga na prière, nazo soutenir yepe na ba film na parce que na talak ata na raté film na na tong na ba 16h wana 17h ekota kana soki naza quelque part na kozonga ata 23h na kotala film na ratangote. Parce que mon toit bon aux autres là-bas film neti film o tegra o mwana azo lelisa biso na mwana oyo nani Kenny asisi biso mayele bandeko mwana oyo azala katawa na beti ata gifle bota niveau parce que pourquoi pas peut-être nga maman BBC na otala ba film o eza éducatif otala ba film o belvia zo pesa biso que je vienne encore chercher kolukela problème non na koya na ba o peut-être ba lobeli belle vie mabe ba olinga ko nuire vie na ba olinga ko déstabiliser ce par là je viendrai peut-être pour nous sabango c'est ce que j'ai toujours fait parce qu'on a besoin de belle vie na monité to chama na monokoté na minute o mutazo sa ba film lokola belle vie
10 jours au jour donc tozanga keloko kolia te na belar. Alors ça au moins ça bandeko. Alors sortie médiatique naie, c'est déjà un message trop fort ya koloba keno amonaka ayokaka. Elle n'a pas le temps ya ba bêtise. Elle a plus de temps, il y a ba prière nabino, elle a plus besoin, il y a ba prière nabino, elle a plus besoin, il y a soutien nabino. C'est tout. Mais ceux qui n'ont pas sous bino ba famille boto ba qui ne ko finga, c'est drôle. Tout soutenir y à continuer musala ala la na cité avant na cité pour na ba déstabilisation à bateau bazoluka. C'est au moins ça la grande famille. Je vous aime bien bandeko. Beau aimer, beau partager. Pas bonne journée na bino nyon ceci que zo aimer les bino. Bisous, bye. Beau benga numéro Ezawana. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.